La famille de Miss. Oui bien, de nos jours, pendant qu'on a une relation, où est 100% parfait et qu'on a cas impossible. Ezalaka te, même na tango ba koko, même na tango ba maman, même na tango na biso, même na tango ba na biso, relation 100% parfait ezalaka te. Yango na lobi boye. Soko za na un bon tonton na yo, soko za na chéri na yo. Oyebi la famille, battez la partenaire na yo. Partenaire déjà dans la relation, ce qui partenaire, azola qui sa yo 80%, 65 et 75%, 70% il y a bolingo, il y a transparence, azo aider yo, azo salaba quelque chose, azo salaba tâche, amour, dialogue ezali, sincérité ezali, tout vanda. Mobali moko te to mwasi moko ta ko memena muninga 100%. Non. Parce que yo moko nanu européen ça nanu partenaire na 100%. C'est Dieu seul qui a 100% amour. Tozo lo bateke obomba amour ndambo te. Mutu ye moko foya na bolingo envers partenaire na ye. Mais yebaka que azam mutu. Moi ba faillite ezalaka. Moi ba makamswa mikemke ba incompréhension na kati ya relation ezalaka. Ce qui déjà, oso se retrouver na 70%, 75%, 80, 90, 100%, ya vanda. Bo vanda na relation, ko kabwana eza na tinate, ezo dépendre na relation na bino, ezo dépendre na ba problème parce que divorce pe eza moko oyo ekoki ko sunga batu mo boso ba simbanité ekoki ko sunga bango monda muta kende a s'épanouir na ndenge na ye. Mais ce que sengi ya osola, il faut ko solola. Yaya libala to relation eza bien so kute na mutu na yo. Ko zela ina 100% te. 100% ezalati. Parce que yo moko ko PCB ko 100% te. Toza bat, toza na ba faillite, linga mutu na yo. Bo vanda. Yaya relation zara kitoko. Bo vanda surtout so bozo kana. Soyez déjà ba pourcentage à l'aise. Un bon tonton, une grande dame, jeune fille, vanda. Les dehors est risqué. Boza bien, bo vanda. Parce que si on a bétonné sur la bâtiment, on dit maté, place yozali, ne bovandi, bovanda bino bien. Koyoka yoka raté, na bolingo, ba yoka mingité. O comme étouffé, yota la relation na bino mbali. Tu comprends? Sois sage, allez, bisous là-bas.